Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Débat à l'Assemblée nationale, les élections continuer sur modification il y a loi électorale. Bah modification ndenge na ndenge ezaliko salema ezaliko tokakuna mayele ezaliko bimakuna soki oyebi droite fanana nunien tika bato mayele balo baba député mususu banda débat bandaki bababa na bababa esengeli bo yeba pe na actualité mokolo lelo campagne ebani na ba assemblée provinciale pambate esengeli ba voter ba gouverneur na ba vice gouverneur concernant Kinshasa esengeli bo ba esika ezali vacances ezali kaka esika ya vice gouverneur pe G Koko Mulumba 48 heures candidat à UDPS azali ko kende favori pour na fonction ya vice gouverneur bozali ebele bisika ndenge na ndenge ya kolanda KNB News na zane sengo ya ko présenter bino yango mokolo lelo. Ramadan ya musulman esili mokolo lelo ba bandaki yango uto mokolo ya le 2 kino mokolo lelo bazalaki na losambo c'est-à-dire kolia na pokwa Ramadan eli koloba nini elaksi nini elekala kendenge nini. Quelques éléments de réponse na reportage oyo ya Héritier Lukushi. Du 2 avril 2022 au 2 mai 2022, ba musulman ba kotaki na mabondeli oyo babengi yango Ramadan. Ramadan yango esalaki 1 mois ya losambo lelo oyo bauti kosilisa Ramadan epai na bango ezalaka nde fête ba célébraki yango na 7e rue ya Limete na place commerciale. Na yango Imam Djibril oyo azali responsable ya mosquée a pesaki mo exhortation mokie Bolanda. Toyaki na place commerciale toyaki nde ko fêter fête na biso ya suka ya Ramadan, suka ya Carême. Parce que Ramadan ezali sanda ya Arab, ezali 9e mois ya sanda ya Arab. Ya Arab ko Ramadan ngo elinga kolbaka ke euti na mois ezali kolbaka chaleur moko intense. Mais katikati ya 9e mois na ba musulman nde basalaka Carême. Yango biso ba musulman to salaki Carême, nzamba yebisaki biso to telema na botu to telemaki to kanga to ni pekisa kolia na komela na moi to tikaki ba pekisa batu na ba désir sexuel na moi to tikaki yango oh nyonso nzamba pekisa biso to tikaki yango kwa to fungoli to tiki boye to kolia na moi to komela na moi mais ba enseignement to joki yango esengeli siko to mettre en pratique. To tangisaka ba musulman to za na bolingo to ya ko sepela na bilamba ya sikate me motema ya muindo te to sepela motema na biso za la pembe na te ba pe to za na bolingo katikati na biso ba musulman no ya Kisasa ba musulman no ya Congo te ba ke biso ba musulman to zali ko sambela kaka nzambe moko biso ba musulman to longola bokabwani katikati na biso to zalande na bomoko so to zali na bomoko nde nzambe akotambulisa religion na biso okende liboso mais so to zali na bokabwani na koyinana oyo wana ezali penda islam penda o to kotangisa nango batu te. Sima ya exhortation oyo imam apesaki pe message pona koyebisa na ba musulman nyonso baza na bolingo bakangama toujours na bolingo ba demeurer toujours na bolingo parce que bolingo nde ko sala ke mboke kende liboso misana bango kende liboso bazwa bénédiction. Table ronde autour ya président de la République sur la paix na Katanga entre Bakatangé na Bakasayen ezali kokoba kitoko président de la République ayebisi bato nyonso pe bendi bana mboka matoyo ya lobi na bango congolais nyonso esika nyonso ezali na mboka na ye discrimination ezali te ba élément de réponse na reportage oyo. Kolongwa na ye na Zambie, chef de l'État ayaki directement na Lubumbashi na conférence pacifique organisée pour la cohésion totale entre Grand Katanga na Grand Kasai. Oyo esalamaki na Pullman Karavia na Lubumbashi, chef de l'État accompagné na première dame. 9 gouverneurs ya Grand Kasai na Grand Katanga ba participer ki na conférence oyo na premier ministre Sama Lukonde na quelques membres ya gouvernement na ye. Président de la République démocratique du Congo Azwaki Maloba pour na favoriser cohésion nationale paix aloba kiboye. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais.
Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leur responsabilité dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Leader politique, leader religieux, bon continuer au côté kimia na kati ya population, car nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir na ba génération future. Fait du travail milelo na Kinshasa, travail ezate mbongo ezate piaka mingi pe bazali kofuta mate me boye ba peke misusu pe ezali goyi ya bato ebele bazali bongo na micro ya Héritier Lukonji pour na ba réaction na bango. Eloko tozo kamwa na ba génération na makambo na bango. Mais toza na makambo échangeaka na ope échangeaka tete et puis to botama. Mais les autres on a compliqué pour la fête il y a les 1er mai. Hein? Oui, parce qu'ils allaient faire du travail. Mais Mikolo, au moins à Moussala, il y a 5 000 francs, ils ont fait 3 000 francs, ils ont 4. Ils ont le baquet, mais ça les a bien tête, ça la bien tête, le cola chinois, ils ont joué à Kambambon, ils ont bombe, ils ont tiré avec ces canabango. Mais ils sont en abisso, ils ont ça la Moussala à mon côté. Ben texto azali ko continuer ko servir ba congolais to pe ba kinois macaroni roni ezali ko le kanandenge nini ba élément de réponse na reportage oyo. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te
elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to ezali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Wenge Muzika BCBG 4x4 tout terrain. Tozali Kolo, ils allaient bon orchestre, Salaka pluie les beaux temps vers les années 80 de 99 na République démocratique du Congo et Sikanini basala succès fou ba panzana ki kasi ba c'est décidé qu'on se remettre ensemble pour un certain nombre de production pe ba koye ba bongo ko sala moi ba chanson na studio pote makambo za la kitoko sous l'impulsion Amadou Djabi o azali bongo producteur na bango sengeli boye ba que impulsion tisiko ezali ko kitoko lobby prestation na bango na karibu variété sali buzz ya ko sana kanate ba extrait oyo bolanda ndenge Timothée Kaembe a proposé biso yango awa. C'est lisolo nzembo yo. Oyembelaki nani? Oyembelaki mwana mokonzi ya régime passé, un des régimes passés, régime oyo etangisi biso. OK. Ekomisi biso bato, to comme ba musicien. Donc na régime wana bon mwana nae mwana mokonzi azaki na biso comme partenaire. Bon, non Didier, l'album que vous allez faire, je veux ça. Moi, quand je fais ça, même papa, c'est Pelagi Makasi, Nanzembo Wana Baninga, on a fait ça ensemble, quoi. Donc, avec les amis. Ça a été bien interprété, hein, les gars. Ok, merci. Vous avez le plan de tourner là. C'est très bien, merci. Alors, papa chéri. Oui, maman. Nangina yeba. Yana bilombe babundaki likambo po salema. Tokaka ba masolo elitaki bo finalement isilité quoi mais que Amadou Djabi pour avoir réussi à vous réunir là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de Simba qui bien malbasuka de ya na ngote on peut comprendre non pour nini yende mutakoksi pour ça ya kokoksi bisoro. Non, merci au moment dans toute chose et puis dans toute négociation et bon muto ayebi ko solo là. Je crois que on condamne pas au Bayaka Liboso, tout le Bawanate. Peut-être négocier bien té. Négocier là bien, mais peut-être arriver à qui convaincre Bissoté. Mais Amadou Diaby, il a un truc. Amadou a un truc. Donc, jusque là, donc Bissoté de Tikoto Komomona, mais finalement, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés Bissoto. Donc c'est vraiment un gars à féliciter. C'est vraiment na humilité na Bissoto et na public au bazar Robert la Amadou Diaby Maboko. Donc Amadou, non seulement il va donner un plaisir à ce public, et il va donner aussi un bonheur à nous. D'abord de nous retrouver. On a des connaissances, mais les vrais amis sont Bango. Toi, Bamas, ils sont des Bamas.
peut-être les londenge to kabona qui to koma na bato mususu, mais ce sont pas nos amis. Le vrai ami bango moni ndenge to kutani la réconciliation moko boye. Donc depuis na moni bango de na romi à l'aise donc obi à l'aise on a na ngosuté na kuma un peu réticent na batutu, mais depuis que to kutani on s'attaque pour de vrai, on se réconcilie aussi pour de vrai. Voilà. Et je sens ça. C'est ça par rapport à la épreuve, à moment au monde biso lelo batuming ba mona la musique, mais biso beta ba makolo, bo to beta na ipene, bo beti makolo ti bandal bo jivna nzela selembao. Mais lelo batuming ba ebi angote. Lelo batuming ba mona rara ke wenge yango, mais ba ebi c'est que nous on a enduré ba ebi angote. Voilà. Biso to maintenant louer ba taxi pe bo louer boé. Bo foutité, bo kini chauffeur, bo tem na ko bo kini. Omoni, deux ba mamie la sœur mamie, les ba makamo ebele o lelo ba to ebité. Omoni biso l'air to biso to sala ba effort, mo biso to ngana wera to kota na école belge là. Ora ba milele bazuganga le mulolo po ba mona biso na hit parade ba no leka na RTNC awa o le lotam susu ba artiste belé ba ebi ba effort wana to salate bozo apena que non ba tum susu ba ko même pas kondima ba appuyer musique mais ba yokota musique biso to kota ba tum susu na la cité ba no kota cité te mais ma coticité pour na wenge do wenge ya on a le bara toujours na ebsaka batu pour respecter wenge moni ngane na aboye ndi ba master tu baza boye na ebsaka bango toza famille maman na biso c'est la musique mais papa na biso c'est wenge, donc on ne peut pas cracher sur la main qui nous a nourris, donc to respectera wenge. Sosoliso et Panzanaka. Saïko et Panzanaka. Voilà, justement, Moni, Sosoliso, c'était un grand groupe et Panzanaka. Saïko et Panzanaka, après c'est belé Panzanaka, mais ce monde, les loba, comment au komisaneti wenge, symbole, il y a séparation, et comment attends, moi, ça en bas, wenge kabwani. Donc, ça veut dire la puissance ya wenge wana, donc wenge wenge la makambu. En tout cas, merci na reçoit parole ningité photo loba loba. Werason, il y a pas longtemps, rumba ya biso. Au bien peu wenge bosale la pe yango, on a reconnu ça comme patrimoine mondial et immatériel à UNESCO. Est-ce que bino wenge vous avez pu revendiquer moi hein, bon tout est moi tout que quoi c'est du solo ne c'est bino pe na kati vous contribuer qui. Oui, 4e génération Zabiso. Le nom sert ma mission, mon ba jeune ming ba bima lelo ba ça la succès. Baza bato ba outil école à Wenge ya biso. Mais ba jeune belé baza en Europe. Dans la cas ba interview na bango ba parler toujours c'est référence à bango et ça Wenge ya biso. Ça dit biso to construire génération moko o lelo to za fier nango. Que ba jeune ming ba bimé so tali ba look et yembeli ko beta musique instrument besoin mona que wenge za na kati tu seras trop fier nango. Donc on a pena vraiment il faut dire la vérité, donc tu as un peu donc comment dirais-je donc na bino bo nani na musique wenge biso na musique to mema to ba omoni style ou générique. OK. Générique ba travailler ka bon asali album na bit ne ba rumba tam so beta générique surtout un générique ngoma magi surtout un ngolo bato akoma tu peux générique tu moi c'est bien surtout un prévenir que so de yani à l'époque tabi bandombo le ndombo la biso tout de créer ndombo dans soi de Afrique mobimba boké c'est tout un robeta moi référence au moins ndombo na kati biso le to bimisa yango lelo et comme en Afrique mbaka c'est nous ngi musique. Alors le 30 juin 2022 wenge bwana répertoire toko banda nous tokotani la tongo bosi sa nyonso to fiko sala na habité selon moi les 30 jours programme on a eza producteur
il y a un ce programme, mais des concerts ezali, toujours confirmé concert ezali. En tout cas, tu as un concert jour, c'est-à-dire, il y a un concert où il y a tout est quoi. Tu as 15h, 16h, tu as 20h, après tu as un concert. Et permet de petit, dans les normes, voilà. Les alangots, bien. Borel. Adolphe, Zela. Nangana accentuer que Dogubana Massina, Njili, Kingasani, Selembao, Bandalungwa, partout pas Bozali, Jouana, Kivumbi na Djassou. Donc on a tongo déjà venu kota stade. Ton fan n'arabe de la forêt qui tire, à l'hélicoptère, à côté. Mon fan piano penado à côté na 35 bens, à ce côté Mukulu, aïe, 35 bens, soit. Au fan boy, fondé penazo ya penan charrette bo, chaka. Ce qu'on tourne dans la zoya ndini, bazo kotika nga ba sapé, batala. Voyage avec Adolphe. Voyage Borel, on y va. Vraiment. Tous les ans, on se il peut rester sur place, comme Kawana. On attend 2 secondes. Ah, d'accord. Un cocota. Voilà. Un cocota. De la forêt. Bon. Fondé de pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Patient Koussangila. Patient. S'il vous plaît. Idée il y a réconciliation que beaucoup de sur un même podium 25 ans après. Comment il y a un baki non mais maman mieux mon eza isengo. Eza isengo ya batu. Bozali ebele ya kolanda Kembe News tokomi na suka mokolo ya lelo nazaki na esengo ya kopresentele bino ezali magazine ya liboso oyo ezali kopesa bino ba actualité en continu kasi na lingala moko te na terrain tozali ko continuer ko mener bango kuna balali biso awa kiji ezali ko continuer kitoko avec un partenaire idéologie toujours ba professionnel oyo bazali ko sala musala d'arrache matin midi soir pour na ko servir bino nazaki na plaisir ya kokutana bino pe na kokutana bino na mikolo oyo ezali koya botikala toujours branché surtout na KNB News aux chaîne YouTube na biso bokene ko s'abonner pe bokene ko landa actualité ezali ko continuer en continu kula Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no